Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan yango ya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. yango ya bien Keba bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo tosangani na bandeko po ete tokoka kolobela makambo oyo etali bongo fameuse lettre oyo eutamaki kokomama na mikolo ya suka oyo balobi Tshisekedi nde moto atikaki yango oyo bato mosusu bazali kokonsidere yango lokola testament oyo batikeli Félix po ete président Joseph Kabila koka konome premier ministre mais toyebi te soki mboka banomaka premier ministre na ndenge ya batestament ya boye oyo lettre ezali komona na lettre moko ya ekomami na ndenge ya molili na ndenge ya mystique mais tokolobela yango mokolo mwa lelo po ete ezali kokamwisa makambo ekomi koleka na mboka na biso. Pona yango tokosolola pe ba makambo ya bandeko ya Kamwena Sampu oyo ndenge makambo ezali koleka kuna na Kananga pe ba makambo ndenge na ndenge kasi yambo te tokoka kobeta masolo biso na bandeko oyo tokutani awa na kati na plateau na biso ya Radio Zumel 1000. Tout d'abord tobaluki bongo epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Merci papa Roger Ngape Lokola na pesio mokombote
napesi papa Jacques Mbote, maman Rosalie Mbote, et puis esengo mingi vraiment na ndenge nalandaki ba émission na bino, vraiment napesi bino longonia ba émission moko kitoko makasi. Maman Rosalie, vraiment merci mingi. Papa Roger, merci mingi. Et bon siko na continuer ba mbote na ngai na pesi ndeko Denis Kakoka Mbote, Papi Tamba Mbote, Umberto Mbote, vraiment esengo lisusu ya kolanda yo Umberto, nende konabiso Ignace, vraiment epai yozali olukela biso pe mwa ngunga, vraiment toyoka yo pe mwa kala. Na baluki pe na pesi baladi nyonso ya Radio Zoumel 1000 mbote pe kimia na mabota na bango. Merci papa Roger Nazomu Seleo Maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, natango pe na baluke pa ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000. Topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi mbote na yo pe papa Roger. Pe mbote na papa Botamba pe na mama Rosalie. Pe mbote na ndeko Maziza, pe mbote na ba ndeko oyo bazangi bakoti nanu te na forum na biso, neti loma Congo Dieto, ndeko Profa, mama porte-parole, e bandeko wana mosusu oyo natangi bakombo te, pe mbote pe na balandi na biso oyo bazali na kati ya boîte. Merci mingi papa Roger nazongisi lomaro. Merci monsieur Denis Kakoka. Natango pe na baluki bongo epai ya bandeko bazali bango nyonso tukuna kote ya boîte. Topesi bino pe bambote ya mingi pe to remercier bino ndenge boye ebele lelo po ete bokoka koyoka masolo nini oyo ekolobama na kati na butu ya lelo na oyo etali bongo masolo ya mboka yango wana ekozala malamu mingi na oyo bino bokolanda pe mituna oyo bokozala na yango nde ekotinda ete bokoka pe kozwa biyano na yango epai ya bato oyo bokotuna mituna a ce qui concerne na kati na sujet oyo tokoloba na oyo etali bongo masolo ya mboka na biso. Bandeko babolingo na banzi boyebi bino moko actualité oyo ezali kodomine na kati na mboka na biso na oyo etali bongo masolo ya ndenge nini baprêtre catholique baye kobimisela bato lettre oyo balobi ke Tshisekedi nde atikaki yango, lettre oyo epesi bapolémique ndenge na ndenge bino moko boyebi na ebandeli tango batunaki baprêtre catholique balobi bino balobi ke Tshisekedi atikelaki bino lettre. Baprêtre catholique balobi non biso bamakambo wana toyebi yango te pe balobi liboso ya bapresse balobi ke te biso bamakambo wana ntuka toyebi yango te toza koyoka yango kaka ndenge boza koloba. Na banzi tango wana bato mingi bamonaki deja ndenge nini lokuta deja eutaki quelque part pona kobanda koinvente deja masolo ya lettre. Me bandeko eloko ekamisaki biso toyebi te jeni neti eyaki koleka oyo eye kokoma ke basango baya kochange esprit po baya koloba ke non batikelaki biso lettre oui tozwaki yango mais ezalaki problème moko ezalaki ke problème moko toloba yango te po ezalaki na kati na secret wana tolingaki toloba yango te bamakambo ndenge na ndenge pe population bakomaki na kati na confusion yango ezali kouta pi confusion kaka basali na nzambo balobi bango nde baye kosimba bamasolo ya kosangisa bana ya Congo pe bango pe bakomi kokotisa lisusu to kobetisa mitu bana ya Congo na kati na baconfusion ya masolo oyo bango bakomi kokotisa na makambo balobi ke bango bakei basangisa me tala ndenge bakomi kobetisa bato mitu. Bandeko na kati na likambo ya lettre wana ya Tshisekedi bato babimisi basoyi ebele pe ba encre esili ebele pona nini parce que makambo ya lettre wana ti sikoyo bato bazali kokomprendre yango te ezali kolekela bato nyonso bazali koyeba te
Est-ce que makambo oyo basango baza koloba ezali ya solo to ezali ya lokuta? Soki Tshisekedi atikaki lettre, mais mpo na nini basango kala wana nyonso tu basalaki signe teke Tshisekedi atikeli bango lettre? Oyo likambo ya mboka ndenge nini ekoki kokoma secret ya 2 ou 3 personnes oyo likambo bamilie ya bakongole baza kozela mpo bayeba ndenge nini masolo oyo eza koevolue. 2 ou 3 personnes 3 basango oyo balobi ke non tobombaki yango nanu mpo na secret. Masolo ya mboka ya Congo ekomi ya secret ya bino bato 315 mpo babengi bino banani, mpo babengi bino basango. Alors tala ndenge bato balobi ke baye mpo babimisa pepe na kati na mikakatano mpe basangisa bapolitisien bango moko bakomi koya na baje na ndenge ya kosala bamasolo ya sese. Alors mpo na yango na masolo oyo tozali na yango bandeko, ebongi malamu boyoka mpe makanisi ya bandeko mpo ete tokoka koavanse na masolo na biso mpo bino bato bokozala na bamituna kote ya boite, mituna na bino bokotuna mpe na bato bokotuna mituna bokozanga te kozwa mpe biyano na bino. Yango wana sans plus tarder na baluki na epai na yo Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, malobe epai ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger Nandenge Opesinga Maloba. Nakanisi sujet ya émission na biso moko kati ya ba sujet wana ezali makambo oyo balobi naloba lettre testament oyo Monsieur Etienne Tshisekedi atikelaki basango oyo bari kobimisa yango na mokolo na mikolo oyo euti koleka na kanisi lobi nde babimisaki yango ou baye koloba vérité sur lettre wana. Na kanisi biso nyonso tozolanda yango na bokebi. Lettre yango na miso tomoni yango te. Na kanisi pe même chef de l'État atangi pe mokanda yango te. Mais na kanisi lettre wana na moya lelo ekomi vraiment quelque chose de sans objet. Parce que presque contenu à lettre wana ezokolobama déjà. Ezali choix ya premier ministre oyo M. Etienne Tshisekedi a atikalaki kosala. Mais contrairement na oyo batu ya rassemblement bazokoloba, ngai na poussé raisonnement na ngai un peu moins musika. Nazongi muke na makambo oyo interview oyo Willy Mishiki a accordaki na ba journaliste. Tango aebsaki bango alobi ces derniers temps Monsieur Etienne Tshisekedi azongaki awa ba réunion nyonso bokuta nyonso oyo biso to bandaki kosala na rassemblement tellement que il était mal à point to bandaki kosala yango na directeur ya cabinet na ye ezali na interview oyo Willy Mishiki asalaki alobi yango ezalaki secret na biso na kati ya rassemblement que nani tozokoloba que tozalaki na réunion na monsieur Etienne Tshisekedi président ya massage na rassemblement alors que c'était un gros mensonge. To retenir nanu point wana abi to bandaki kokosa mutabandaki ko présider ba réunion wana ezalaki directeur ya cabinet na ye point ya liboso yango wana ya mibale ezali fait oyo ya mukanda yango. Mais lelo soki mukanda wana bazokozwa yango na valeur ya testament. Testament tozokomona na bamboka ebele. Bamboka ebele zwa mboka neti France. Toyebi affaire Betancourt. Oyo mwasi oyo ya mbongo na mboka France ndenge bayaki ko condamné
batu suite na ba sorti ya mbongo balobi abus de faiblesse bazoko profiter na faiblesse ya mutu kutu mwana na yende ayaki ko réclamer alobi on a abusé na état psychique na état physique ya mama na ngai po ba soutirer ye bambongo. Mais lelo lettre wana nakanisi ce n'est pas écrit de la main de monsieur Etienne Tshisekedi. C'est une lettre dactylographiée à ordinateur et comment babeti yango na ordinateur mutu aye ko signer. Mais eloko mususu nazoko soulever lisusu ezali point oyo ya signature ya monsieur Etienne Tshisekedi. Signature na ye na rafraîchir bino mémoire muke disposition oyo Albert Moleka azwaka tango balongoli ye directeur ya cabinet azwi cachet sec oyo ya IDPS na cachet. Donc Tshisekedi a un cachet oyo ya signature na ye, oyo ya signature na ye. Albert Moleka akekotika yango na maboko ya, na niveau ya parquet ya matete akeko consigner yango kuna. Mais disposition wana Albert Moleka azwaki yango pour quelle raison? Ye mutu azalaki directeur ya cabinet. Donc il y avait na koki koloba soupçon, il y a abus, il y a usage de faux. Et l'autre wana to retenir yango. Maintenant nazonga muke na directeur ya cabinet ya monsieur Etienne Tshisekedi. C'était un abbé. Presque porte-parole ou secrétaire oyo ya Senko. C'est aussi un abbé. C'est aussi un abbé. Mais si koyo bango mi balé, ils ont entretenu na koki koloba un mensonge pendant très longtemps. Na qualifié yango un mensonge pendant très longtemps en disant que l'être wana ezo existé. Mais alors qu'il est cité comme témoin quand on est venu remettre cette lettre. D'ailleurs, il ne peut pas être absent parce que c'est lui Moutou Azoko recevoir partout pour les introduire na président Yasenko. Mais le problème, c'est quoi? Donc, Ozomona, connexion eza makasi entre Senko na rassemblement. Par intermédiaire, il y a directeur et il y a cabinet, il y a secrétaire. Donc, directement, on voit que Senko na lobayango même sous réserve. Senko est directement rattaché na rassemblement. Donc, baza rattaché et ils le font bloc. Pourquoi la Senko, un courrier qui date du 12 janvier, Baya Kopesa, chef de l'État, Baya ko présenter na chef de l'État, un mois et demi après, un mois et demi après, et l'expéditeur, soi-disant l'expéditeur de ces courriers, n'est plus en vie. Azali sous na bomoïté. Il ne peut ni contester ni confirmer que courrier wana ezali yaye, signature wana ezali yaye. Si cette lettre n'est pas manuscrite et consignée, nazoko loba yango,
nazokoloba yango. Maintenant, la Senco ne reflète plus confiance vis-à-vis la population, vis-à-vis le peuple congolais, vis-à-vis l'agissement na bango. Suite na agissement na bango. Bazoko refléter sous confiance té. Pourquoi nazoloba yango? Comment ils ont gardé ces courriers-là et ils n'ont pas suivi procédure normale balobi. Et quand ils sont allés la veille, il y a départ, il y a M. Etienne Tshisekedi, ils n'ont pas abordé ces problèmes-là. Il y a lettre pour que Yemoko Ayebisa Bango Soti, lettre Wana, il le reconnaît. Il le reconnaît. Mais maintenant, un point d'interrogation sur Ezali sur l'état de santé. Il y a M. Etienne Tshisekedi, na date wana, il y a les 12. Nani amonaki M. Etienne Tshisekedi na date wana, bakoloba kaka bango batu ya rassemblement. Donc, le doute persiste na problème wana. Les 12 wana, il y a signature wana. Parce que Papa Roger, étant observateur, qu'est-ce que nous avons constaté? M. Etienne Tshisekedi, azoko matana avion, na kati ya avion. M. Etienne Tshisekedi, azoko utiliser sa main gauche pour alia. Sa main gauche pour alia. La main droite était collée avant ici na lokolo na ye. Donc, on dirait que Asalaki, alaki hémiplégique à ce moment-là. Donc, ndenge balobara ke muta asali thrombose ou asali AVC. Déjà, na ndenge amataki wana. Et au niveau de sa propre famille, au niveau, il y a IDPS. Bazokoloba, on ne parle pas de la gravité, il y a état de santé wana. Ce mensonge-là a continué jusqu'à sa mort. Yé a Koufi, Bazokoloba, non, en ce moment, par la voix, il y a secrétaire général, il y a IDPS, qui déclarait, en ce moment, il est en consultation avec, il est en visite chez son médecin. Chez son médecin. Mais tellement que l'information en a infiltré jusqu'à ce que, à moins d'une heure, bango moko baye lisusu ko se contredire en confirmant l'iwa ya M. Etienne Tshisekedi. Donc, na babiloko wana nyonso. Donc, nazoko mona, il y a un flou. Il y a un flou. Kafouillage moko ezawana. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre l'être wana comme argent comptant. Parce que lui-même, il n'a pas écrit Namaboko ezali une lettre dactylographiée et ensuite même assigné. Est-ce qu'il était en état vraiment que Moutouana il est encore en mesure ou va profiter sur son état de faiblesse? Parce que na IDPS Babiloko wana ezo esalemi mingi. Même Moubake, quand il est venu pour voir M. Etienne Tshisekedi à Bruxelles, il avait un visa, si c'est de 15 jours, si c'est combien, jusqu'à Zongaki, alors oui, mais le président Etienne Tshisekedi, président est parti na Bango, il y a IDPS,
il est pris en otage par sa famille biologique. Vraiment, mais c'est Etienne Tshisekedi, Aboïs Sangai, Koyambangai. Mais qu'est-ce que Bilokwana et Banaki ko caché? Est-ce que c'était la gravité de son état de santé ou Banaki ko caché Bamaka Mwebele? Gravité et état de santé naïe, wana je peux confirmer parce que Moutou Azoya et il n'a pas Asali même pas 2 semaines qu'on lui donnait, mais le monsieur est décédé. Comment on n'a pas pu voir cette gravité à son départ? Mais s'il n'était pas Balobi, non, il partait. Ah, journaliste, monsieur Etienne Tshisekedi, Yemoko Amikiti, donc Yemoko Atiti n'avion, ti amati na voiture et yaki kosoye. Mais pourquoi les jets privés? Si monsieur était en bonne santé, tout ce que ça a coûté, Kakapon a prestige yango ou bien comment? Mais non, je ne pense pas. C'était son état de santé parce que vol et jet, Kinshasa, Bruxelles, c'est 11 heures. Alors que vol ordinaire, c'est 8 heures. C'est 8 heures. Donc 3 heures de plus. Mais ces 3 heures de plus là, c'était dû à quoi? C'était dû à quoi? Na Yango, c'était suite à son état de santé. On nous a menti sur son état de santé. Donc, on pouvait aussi mentir sur cette lettre-là. Donc, je mets en doute que lettre wana, effectivement, et Outaki, et pas il y a M. Etienne Tshisekedi qui est proposition wana, ezali yaye, par les affirmations. Il y a directeur et un cabinet naïe, en disant que c'est lui qui a mené la négociation à niveau et rassemblement jusqu'à pondre cette lettre et à pondre proposition. Il y a Félix Tshisekedi comme premier ministre. Donc, Naï, personnellement, je mets en doute et que la côté à majorité, qu'on ne puisse pas prendre ces courriers-là comme argent comptant. On doit mettre en doute. Si c'est le rassemblement existe toujours. Sauf la personne de M. Etienne Tshisekedi, qui le renégocie et qui le présente sur cette proposition parce que Yemoko M. Etienne Tshisekedi n'a pas participé à la tractation. Il n'a pas participé. Donc, si Yé a participé, que Bassala qu'on trouve un autre président et Bassala ma proposition n'andenge majorité à Zokoloba. Qu'est-ce que ça cache cette candidature unique comme du temps du impère, soit Rouge ou Mobutu? Qu'est-ce que ça cache en réalité? Et tous les sous déclaration Yakate Bekato, il a dit ceci, que Azouaki, M. Etienne Tshisekedi na téléphone, Azouye, à lobby, on m'impose, on me fait pression, mais ceux qui ont opposé, on me fait pression sur une candidature. Donc, Yemoko Azalaki d'accord nangote. Yemoko Azalaki d'accord. Donc, on me fait pression. Ceux qui ont opposé candidature nayo, ça sera une bonne chose. Donc,
Ok, bandeko bolimbisi moke monsieur Pierre Maziza uti kokatana mais en attendant zongela biso na baluki na epai ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka topesi yo maloba en attendant monsieur Pierre Maziza azongela biso po eta continuer makanisi na ye maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, nautola na ndeko Maziza na bokebi nyonso. Oui, ngai pe nazokomona ke makambo ya lettre wana eza mwa mobulu. Dans quel sens que mboka na biso wana soki réellement que Tshisekedi azalaki akomaki mokanda ekende bipai ya président de la République na niveau ya Kinshasa poste ezali poste comment opérationnel au mingi tomonaka bango moko député totindi lettre avec un accusé de réception na niveau ya Kinshasa poste fonctionnaka soko osali lettre recommandée avec réquisé de réception, accusé de réception. Et kokende tebi pa mokonzi ya mboka. Ok, merci monsieur Denis Kakuka po ete monsieur Pierre Maziza sili kozongela biso na lombangu penza monsieur Pierre Maziza tozali kopesa o maloba po ete toganeta maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Vraiment la sengi bolimbisi omoni technologie parfois réseau et kendaka. Et yangonde na bandaki koloba ba doute il faut ezala parce que yemoko monsieur Etienne Tshisekedi à lobby on me fait pression pour na kombo moko yo monsieur kate de katuto soki opesi ça sera une bonne chose yende muto akolisi ba Félix ayebi capacité ya mwana naye il faut nécessairement à douter parce que biso nyonso tout ça la paix honnête quand même le rassemblement. Bandeko, vraiment dommage, monsieur Pierre Maziza uti kokata na lisusu bino moko boyebi ba pareil oyo tozali kosalela ezali pena ba caprice na yango wana tokozela kaka soki azongeli biso tokoyeba na kopesa maloba tozongi lisusu epai ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka topesi maloba toyoka yo en attendant monsieur Pierre Maziza soka zongi pe tokozongela maloba ezali epai na yo monsieur Denis Kakuka s'il vous plaît. Oui, na lobaki ke na niveau ya Kinshasa poste comment soko pesi osani lettre recommandée avec accusé de réception et kokende directement na mokonzi ya mboka mais oyo bango bafandisi na mokanda te moto akebe aye na poto te liwa eye kozwa ye nesika wana en tout cas basali mbeba soki bayebaki ke il fallait garder encore secret ou quelque chose comme ça. Il fallait pas que nous otika mona notaire. Bakotia scellé. Bakotuna ye moko ba authentifier signature na ye. Bakotuna ye moko soki a le dit que oui, les gens ngai bakamati babombi yango ezali na 5 akoki kobomba mokanda oyo eza destiné na mokonzi ya mboka parce que soki bango babombi yango ndenge nini bakoidentifie ke oyo ezali signature na ye ezali lettre oyo mowe atikaki parce que ye moko aza te en plus de ça bon mutu azali ndenge mandeko Maziza awuti koloba mutu azali directeur de cabinet na ye aza sango
sango asalaka na banani na évêque bato ya 5 esika wana ekomi impartialité ekoti na kati ekoti mobulu confiance ya ndenge nini tokoki kopesa lisusu na mokanda wana même na tribunal moto azali alobaki juge aza wana parce que senko sikoyo akomi neti moto aza kosalisa makambo nyonso azala juge parti non ye aza kobomisa makambo kuna kote oyo mutu na ye aza kosala badossier na kati ya rassemblement ndenge nini bakoki kozwa eloko wana na valeur bamwa badutu ifo ezala et en plus de ça eloko ezo kosalanga mpe mwa tilt ke bapesa kaka candidat kaka moko mutu moko na mutu moko wana ekomi ndeko Mazizi alobi comme parti unique ekokoma nini neti turo okuna nalobaki ke soki basali mutu libanda baimpose na mokonzi ya mboka mutu oyo nome ye premier ministre cela veut dire que bango bafabrike déjà mutu na bango lelo bakopesa na mokonzi ya mboka soki ye mokonzi ya mboka anome ye asali mpe mbeba parce que na article oyo nalobaka turo kuna article 7 eza considéré comme à trahir constitution de haute trahison ou cela veut dire que bango na niveau ya rassemblement soki réellement lettre wana eza ndenge wana keo Félix azala premier ministre cela veut dire que ezali mpona kotia mobulu ezala na entre institution. Monsieur Denis Kakoka bolimbisi motuna moko ezali awa pona yo motuna euti epai ya mama Christine avandi bongo na ville ya Lyon na mboka France akomi boya komi bandeko nazali kolanda bino na makambo nyonso bozali koloba na oyo etali bongo masolo ya lettre oyo ezali kolobama mikolo oyo me ngai nazali na motuna moko nalingi natuna motuna na ngai ezali boye comment expliquer basango bayebaki ke lettre wana ezalaki destiné na mokonzi ya mboka bango bazwaki babombaki yango pourquoi est-ce que lettre wana ezalaki lettre ke bango bazwa yango po bakende babomba yango ekoma likambo moko ya confidence entre bango na bango basango to président Etienne Tshisekedi apesaki yango po bakende kopesa yango na intéressé président ya mboka Joseph Kabila mais ndenge nini sikoyo lettre ekomi lisusu ekomi likambo ya secret entre bango na bango et puis eloko ngai nazali kokamwa donc bazelaki kaka babimisa likambo ya lettre ntango bamoni babandi kokota na baeglise na bango mpe kosala makambo ya mabe mpe kovandalize babiloko kuna na kati nde yango eloko etindi ke batelema sikoyo baya koloba ete tozalaki na lettre ou bien ezali kaka je na bango na bato ya UDPS basalaki kaka babiloko wana po baluka sikoyo raison nini oyo ndenge bakokaki koya koloba ke Tshisekedi atikelaki biso lettre po naza comprendre te na makambo oyo naza komona yango kaka flou basango oyo ebongi malamu bayebisa biso vérité po masolo na bango eza kotenir penza debouté. Ok, monsieur Denis Kakoka malobi ezali pena s'il vous plaît. Oui, papa Roger, mama wana ndeko wana auti otuna motuna wana badutu na ye eza fondé parce que ngai pe
nazokomona ke parce que basango balobaki te soki tomeki plan oyo esimbi te toza na plan B bazalaki na plan B to plan B na bango na ndenge nalandi ndenge natangi soki Donatien soki Shole soki nani alobaki ke natangi yango na radio Okapi ke soki rassemblement na MP bayokani te nde na moma wana tokokamata mokanda wana tokende kotika yango bipai ya mokonzi ya mboka do na ndenge nga na mondeli ke bato ya senko mokanda wana bazwaki yango avant abomba alors ndenge pression oyo bakomi komona ke bakomi kosala bango mabe kotumba banini c'est une des raisons que bango ekomi neti bazotia bango pression bobimisa mokanda yango bauti obimisa eza mpe pression ndenge moko oyo bautilisaka pression na ndenge moko ya brutale bipai ya gouvernement yango wana papa Roger ndeko wana atuli mutuna moko ya kitoko oyo nga nalobaka aturi okuna nalobi senko azokokreye bamonstre mais sikoyo ye akreye bamonstre fin de fait ye moko adui retour de manivelle parce que na bango bazokoloba ke mutuka pani ata asali mabe eleka na kaka ndenge wana akomi kaka na cadre politique inasala eleka na kaka babimisa bango na prison mais fin de fait sikoyo bango moko mpe mutu na mutu sikoyo akomi ke po nga nazwa tozwa ebonga kuna il faut tozala pression tomilakisa bapake na biso wana bango sikoyo bakomi kozwa mpe pression wana ezali befe ya retour de manivelle papa Roger nazoiseli o maloba merci. Merci, monsieur Denis Kakoka. Nazali ko signaler toujours na ba auditeur que monsieur Pierre Maziz azali toujours na problème azongeli biso na noté soki azongeli biso en tout cas tokozanga te po te tozong sela maloba pona bokoka koyoka ye. Mais na tango oyo na baluki nanu epai ya mama na biso, mama porte-parole Longeni basosila. Mama porte-parole na bandi oyuki koyoka ndenge nini monsieur Denis Kakoka uti koloba pe uti koyeba oyebi pe ba makambo oyo ya lettre oyo bazali koloba tango nyosu lettre oyo ezali koloba na minoko ya bato oyo Tshisekedi atikaki oyo lettre oyo bato mingi bazali na bakeskese na mitu tokolinga pe tozwa point de vue na yo outi koyoka pe mo tuna oyo mama oyo outi kotuna siko na ndeko na monsieur Denis Kakoka ndenge nini mama wana pazali pe na ba inquiétude na oyo tali bongo lettre wana oyo balobi Tshisekedi atikaki topesi yo maloba mama porte-parole tozwa pe makanisi na yo maloba ezali pe na yo mama porte-parole Longeni basosila s'il vous plaît. Merci papa Roger. Motuna ya ndeko ezali pe motuna ya oeza kotuna na batu nyonso kokamwa eza kokamwa comportement ya basango yango wana ntango tozomona batu baza koloba ke basango balongola bango kaka basutani bami déclaré devant population pe mokili mobimba ke bango bazali na bango nde parti moko boye ya opposition pe parce que prix kosalema te bango bato bakoloba ke bazali basali na nzambe peuple apesa bango confiance peuple akopesa bango lisusu confiance te
depuis kala depuis makambo ya babandi biso toza komona ke Senko azalaki kaka côté ya rassemblement. Senko azali au milieu du village était. Senko aza koluka kaka ke peuple ou bien bitumba mobulu ekota na mboka. Po soki Senko ezalaka vraiment ke bazali bato oyo babondelaka Nzambe balingaki bazala na batitude oyo te. Bamoni sikoyo ndenge bato sekele bimi nde bakomi kosala badéclaration oyo toza koyoka soki mokanda yango mpe ezali ya solo soki ezali kaka baplan na bango mosusu ndenge baza koloba baplan B wana oyebi ke makambo nyonso tosalaka na mokili balobaka mpe efutama kobele na mokili. Je pense que oyo toza komona deja bato kokende kopanza église catholique ezali résultat ya bato ya basenko babeti olenga soki olenga nkoyo nalobaka mpenza ye mpenza azwi correction mpenza kaka na bango moko ezali résultat ya makambo nyonso baza kosala senko akorekolte parce que oyo aza kosala ezali eloko moko eza kokamwisa. Et puis moi je me demande pourquoi toujours bato kotikela pe bango basenko yango bakontinaka biso peuple et puis bachrétien bazali ebele bachrétien bazali kaka ya catholique te mpe bachrétien ya catholique nyonso te bazali pour makambo basenko bazali kosala. Bango lobi bakozala bango avion bakei na Italie o makambo azoluka wana baplan B na bango bakozwa avion bakei na Italie peuple nde akokufa mpona makambo nyonso nde tozokoma lelo. Pourquoi balukaki kimi yango ezala te soki nga natali kaka senko wana ndenge bimaki na salle na dialogue oyo ya OUIA ya cité de l'OUIA elakisaki ke senko alingi mokonzi ya mboka te aza na programme na ye mosusu ya molili me lelo bakomi koloba ke bango baza koluka kosala dialogue bakobimisa eloko nini ya malamu bakobimisa eloko ya malamu te parce que oyo bango basalaki soki bazalaka bato ya kimia atako likambo yango ezalaki ndenge nini bango balingaki balakisa exemple monene ya malamu na dialogue ya cité de l'OUIA. Tango bamoni sikoyo ke banome badibanga batuna bango lokola balingi kaka pouvoir bakomi koluka makambo bakanisaki ke président akonome badibanga te badibanga bimi na nini abimi kaka na opposition na résultat ya dialogue ya cité de l'OUIA bango bakomi koluka makambo komona ke azali lisusu opposant soki banome kaka moto na bango moko ekomi ke azali lisusu opposant mais finalement opposition yango ezali ndenge nini katoto ye wana mpe akomi mobulu ekomi lisusu katoto te il faut osala soki 20 ans osala soko boye nyonso wana toyebi eloko nini bato wana baza kolukela peuple te toyebi eloko nini baza kolukela peuple te toyebi eloko nini baza kolinga développement ya mboka oyo te yango naza komituna vraiment estce ezala basenko ezala bango baopposant estce baza vraiment na bolingo ya mboka moto asa akufaki nde boya na nsima alobi yo mokanda ane kondimama te soki mpe ezali mokanda yango yabi akomaki en tout cas ekozala kaka na opposition mpe parce que majorité mpe akolinga kondima yango te bango bakolobela déjà contenu ya mokanda c'est-à-dire que basatangaki omona wapi facteur ayeba contenu ya mokanda oyo batindeli yo moto
ezalaka te bango bamona kaka peuple congolais aza kaka zoba peuple congolais azali kaka soki ndenge nini yango nakoponaka te soki okomi opposant okomi to politicien okomi to mpe sango bamonaka ke bango nde baleki kaka alors que soki bachrétien mosusu bavandi nye eza mpo baza kolanda mateya oyo liloba na nzambe bible elobeli biso koluka kimia na moto nyonso yango bachrétien mosusu nyonso oyo na bamusulman na kimbangu nyonso bavandi nye mpo kaka na koluka kimia bango nde kutu tokomona ke bango nde balingi kimia tomonaki groupe ya baserviteur de dieu batelemaki mokolo wana bazali mpe mibali ya mayele etondi wana me aza kotala mpo na nini mpo balingi kopelisa moto te me senko alingi kaka kotangisa bato makila mpo bango bavivaka na makila baluka nano kutu kozwa solution te ya bao bakufa liboso na ba 1900 soki combien balukaka meme yango te lumumba ye wana akufa baboma lumumba bakoselakisaka biso mino na ye balukaka likambo meme pa ya kotelemela lobi tomona ke senko aza na bolingo ya oyiba oyo babundelaki indépendance oyo bango baza kodondwa lelo okimia oyo bango baza nango lelo oyo baza koparvenir koloba c'est parce que mokonzi ya mboka alingi kimia wana abundeli kimia wana aforme FARDC oyo lelo baza koluka kobebisa réputation na bango alors que bamilicien wana batu wana bakoluka barébellion na baprovince na biso wana baza koboma FARDC nzambe azali na nga nalobaka toujours que bato ya mokili nyonso bajuge banani bakoloba oyo ya bango mais oyo jugement ya nzambe ekomonana yango tokomi komonana mpe ndenge toza komona mpe ndenge nini désordre ekomi kokota esanga ekomi kokota mobulu basepelaka na liwa ya moto te mais soki totali makambo mosusu bato mosusu tozalaki komona bango bakomimona bakomibenga bakombo banini soki basalobi non mais lelo bazali wapi tokeba basenko baza kosala eloko ya malamu te basenko bazali au milieu du village te basenko bazali nde bapoliticien bazali na intérêt na bango bitu na bango makila etanga mpo bapouvoir na bango occulte etambolaka na bamakila me biso toza kobondela nzambe ezali vraiment mawa komona vraiment bato batelemi na nkombo ya nzambe mokili eza kotala eza komona makambo moko ridicule jusqu'à quand ce peuple va se prendre en charge après 56 ans d'indépendance tozokende na 57 ans tozali kaka na makambo ndenge mosusu moto akolobela na malamu azali te meme na bino basango kokoluka kimia te président mpe aza kolakisa bango toujours humilité président aza kozongisa bango toujours mpo baluka nzela te alobi président mpe aleki bango mpe mayele bango bazokanisaka baleki baza coincé président azosukisa bango mpo soki apesaka bango te balingaki baluka président aza na mayele ya nzambe président kabila nde aza na mayele ya nzambe nalobi yango président kabila joseph kabila aza na mayele ya nzambe bandimaki ke ya kopesa bango responsabilité wana mutu moko andimaki te me mayele na ye eyaki euti na nzambe pesa bango kaka l'humilité moto ntango azali komikitisa nzambe akotombola ye papa roger napesi nano makanisi wana soki mosusu ekozala tokosenga. Ok, merci maman porte-parole, mais maman porte-parole na bandi ete toko kata yo maloba te pona motuna moko pe ezali awa pona yo lisusu na bandi okokontinue makanisi na yo ndeko mwasi na kombo ya Arlette avandi bongo na ville ya Paris na mboka France akomi alobi mais mama nazali ko comprendre te ba makambo yo zali koloba pona ba to ya senko basango oyo bazali kosala mosala makasi pona mboka na biso
est-ce que mama ozali komona te ke mosala oyo basango ya senko bazali kosala ezali pona bolamu yanga na yo na nyonso tu bazali kosala pona nini ozali kondima te ozali kaka kopesa makanisi na yo epai ya bakonzi ya mboka oyo bazali kosala mosala ya malamu te tala yo moko ndenge nini bato bazali kokufa pe basolda na biso kuna na kananga tala ndenge bazali koboma bato na baimage oyo ezali komonana pe mokili mobimba elobeli yango ezali kolobela yo eloko te mama na ngai ata yo moko. Ok, Maman Longeni malobe ezali epai na yo, s'il vous plaît. Merci papa Roger, nayoki motuna ya ndeko na biso mama oti koloba. Mama na ngai, likambo oyo ya malamu. Soki basenko ya solo balingi kosunga. Mama na nga, ekopesa kimia na batu nyonso. Likambo ya malamu. Moto so balingi kosala likambo ya malamu, akozala na kobomba mate. Soki tokomi komona batu makambo eza koya ya shishi. Vanda kaka na vie même entourage na yo. Omoni kaka bovandi boye batu mosusu bakoloba shishi. Motema ne kosepela te bakoloba nini. Senko azali na kimia te aza koluka bolamu na nga na yo te. Bolamu na nga na yo eza nde Nzambe. Nde akokatela biso akokonfondre basenko wana pe ndenge aza kokonfondre. Mutu monga ndenge bazali wana bazali na intérêt na bango baza koluka na intérêt balingi nde ba positionner bango moko soki okika soki mukalobi abi lelo sango boya za la premier ministre kasi bakoboya te basa mekaka pe bango basango so réponse nini tozua na baoyo basango basimbaka tango bamakambo so elekanaka na tango ya Mobutu la conférence nationale tozua réponse dini résultat nango ezalaki nini eloko moko te mutu azaka ka mutu mama na ngai ba image oyo ndeko na ngai po biso toza koyeba te surtout biso tovandi na mboka mosika toza koyeba te ke FARDC aza komona pasi ba chef wana ya mboka wana ba chef wana bazali kolabore na ba mikonzi ba opposant na bango oyo bazali na ba étranger na banini bazali kozwa mbongo ya kosomba masasi wapi kosomba minduki wapi bato bazali na Occident na ba opoto bo ba kozwa mbongo ba impérialiste ba bazali kofinancer ba chef wana ba recruter ba milice wana bazana minduki muto akosala armée na te un chef la okozwa armée ndenge wana te soki azana mbongo te na minduki te minduki baza kokotisa par-ci par-là est-ce que komona na télévision tango bakolakisa oyo ya solo bondima te soki balakisi oyo oyebi ke bamama bandeko biso mosusu ya bamama bamela na bango bamakaya ya mabe baza kosala badega ongo soki moto asali likambo mabe akozwa mpe résultat nango eza te po alobi kaka o bakosala boye non il faut tozalaka ata Nzambe ndenge tozali bo soki osali mabe Nzambe akopinir yo justice ya Nzambe ezalaka te abio po boye kaka mpona RDC awa tovandi na poto tozomona te bazoboma bakoboma babandi oyo basase oyo bakotia babombe awa si tozomona bazoboma bango est-ce que bomona na mboka lokola France baotaki koboma quelque bato oyo batiaki balingaki basala soki badepose soki babombe na babiloko ya bamonima na bango nani yango alobaki mais biso mpe tozalaka moke mayele ti bango baza korécolter ce qu'ils ont semé yo mwasi mobimba omeri ndiambo lobi okokufa te otie kisi soki nini wana okokufa te machete ezali arme machete ebende ezali arme mais tango bango baza koya koboma babomi basoda bato bazolobela yango te nyonso wana mpona koluka nini Kabila kende na CPI mpo bakanga mpe na CPI yo mpe moto yango okokendi fo ozala mpe mbinga na bapreve ndekalaka yango nde basakanga mpe na CPI yango
omituna na lote alobi oni oyo evandi kuna oni oyo eko olia mbongo na biso oni wana pourquoi protéger peuple yango te hein? Pourquoi protéger peuple yango te bandeko na biso bandima kosala mosala ya kozala basoda wana baza to félicitaka mpe bango eza te ke bazali banyama yo osala oyo yo bamilise batelema mpo baboma bainnocent bongo bato babomaki bango oyo bamilise wana bazoboma bango biso tozoloba nini tozomona yango eloko moko te kaka Kabila nde azoboma tozomona yango eloko moko te bandeko oyebi ke justice ya Nzambe ezali lokolo ya biso te mpo soki tosali mabe moto avandi boye bino botelemi kaka mpo bozali bamilise basi bapesaki bino mbongo mokonzi na bino alobi bosala likambo boye bino mpe bosali yango apres soki leta mpo FARDC ezali leta bango ata bandenge bazali wana bamilise wana meme probleme nini baza na droit ya kobunda te ya kobeta masasi te leta nde azali le seul oyo azali na makoki ya kosala nyonso mpo na mboka leta FARDC ezali leta FARDC ezali leta mpe bango bamilise wana baza na droit ya kobeta arme te tozali komona kaka mpo baoyo bazali na influence ya mabe balingi kobebisa réputation lokola baza na baintérêt na bango ya politique balingi kozwa baposte balingi bakende na baélection te parce que na baélection bakoganye te alors baza kosala nini il faut babimisa mobulu wana bazwa kaka parti kaka oyo ya o bango bamoni ke oyo nde soki eleki na réseaux sociaux bakokanga Kabila na CPI lobi na CPI mpe baliaka bavandaka na bango mpe bien ben baza kuna avandi na ye bien akotala télévision nini tout ça aza na repos biloko nyonso aza nango besoin bomona ye akondi akondi te mwasi ne azobota kutu malgré mobali ana prison biso baprison ya tiana na wana nde bato mosusu bamonaka baprison ya baCPS eza nango ka luxe te ya nango ka luxe mpo bango bakanisaka soki bakangi Kabila na CPI Kabila soda Kabila mwana soda aza ye moko soda aza na expérience abangaka na ye te kati soki abangaka nde azwaka bokonzi oyo te soki ezalaka moto akobanga abangaka na ye te mpo ye azali nde soko azwi yo moto alobaka te oyo nyonso boza kosala baza kofinga mutu azongisaka te eza force te bozopesa isu force toza kopesa ye naloba be bongo yango wana elobaka nautaki na Kinshasa dernièrement bana moko balobi na famille momalamba mama balobi tolobaka bio akoka te mwana moke oyo akokoka te ti akoka ti nyonso azalaka kaka ti lelo akoka kaka ça dit beaucoup bolinga te tolinga te Kabila wana aya mpo na Nzambe moto aplace ye wana nde Tshisekedi balongola ye bino moko bomona te alobi ndenge nini so ekomi kaka na moindre likambo echange so ekomi kaka boye ofungolaka mpe miso te bandeko nanga tozalaka bafanatike te totalaka nde makambo réalité totali botolobi intérêt ya likambo ezali boye ndenge ngai nasutenaka président Joseph Kabila mpo Nzambe oyo ko alakisanga nayeba Kabila te alakisinga azali ya Nzambe azali ya ye mpo soki azalaka na oyo ya Nzambe te papa na ngai mama na ngai ndazali te na Kongo wana na baoccidentaux bavandi boye baluka bakende gauche droite bakoki ye te ya eta pour tout il faut toyeba balobi makila ya bato esopana mpo na Kongo wana alors Nzambe akolingaka mpe te esopanaka mikolo nyonso makila ya bato wana esopanaki pamba te mpo oyo akoya nsima abouge mpe monde biso nde sikoyo tolekisa ntango na biso te peuple congolais nde afungola miso
ke toprofite totia maboko na biso na pate biso nyonso mpo toluka développement ya mboka ke tozala kaka totalaka oyo kaka ya mabe nde tosilekisi yango baoyo bazolakisa ya bafilme wana bazokodétruire nde peuple te mpo bango bazolia na bango gato ya bien moto lokola nani Francis Kalombo azolobaki aya kosesoigne na poto azokosa mpe kokosa et puis bozosoutenir bato ya ndenge wana qu'il est venu se faire soigner. Francis Kalombo est venu se faire soigner. Qu'est-ce tout ce qu'il a fait au Congo? A sombi ba pesi mbongo, a sombeli ba jeune ba machette. A kimiti na Monisco. Monisco mote mema qui est. Na zaki na batia Monisco bazo pesa nga sangwabi, il était là dans nos bureaux ici. Il faut voir comment il tremblait. Kaka po ba tonga so la bango, ba yeba ka kopesa réponse était. Non, mama nangai totala makambo nani wana makambo senko ekopesa ngana yo kimia te po senko wana babanda lelo te bakatolike wana bazaka na bango bapoliticien soki totalika histoire na biso depuis ebanda ndenge basalaka na baroi Léopold II mosala ti lelo bazaka na bango bapoliticien bakobongisaka likambo ya solo wana te soki bayini na bango moto bakosala tu mpo bakoyisa kaka motu wana me nzambe akokofondre oyo bafilme baza kolekisa wana kaka po baluka lobi soki tosali boye bakokanga Kabila nzambe apermetaka mpe makambo mosusu te trop c'est trop. Merci papa Roger. Merci maman porte-parole Longeni Basosila. Alors natango to baluki pe epai ya monsieur Denis Kakoka bandeko nazali ko signaler bino monsieur Pierre Maziza azali toujours na problème ya connexion azongeli biso kaka te. Alors to bandi déjà ko nanger ko kende na suka ya masolo na biso vraiment bolimbisi lisusu ya mingi po ete ezali makambo oyo ekomelaka biso na banzi tokoluka toyeba eloko nini penza oyo ekomelaki ye pona mbala ya sima makambo ya boye ekoka kozonga lisusu te. Monsieur Denis Kakoka malobi ezali epai na yo na banzi outi kolanda ndenge nini mama outi pe ko répondre na bamituna ya oyo ba outi kotuna ye topesi pe maloba tozwa point de vue na yo s'il vous plaît. Oui, papa Roger na outi olanda mutuna ya mama oyo ya outi kotuna oyo outi kotuna maman le porte-parole ngai na kopesa ye ya noboy Senko banda époque Mobutu Senko a joué un rôle comme opposition. Il y a tout gouvernement. Tango Oyo, il y a conférence nationale souveraine. Mon Senko comme dit, n'était président, il y a parlement. Il y a un par jour $300. Nambongo wana oyi aza kozwa $300 te toye kokoma ti na 1997 oyo muze autaki kokota na mboka azwaka mboka Monsengo asali mbula boni ye mutu alingaki asalisa recensement na maponami asalisaki yango abongisaki mboka lelo kaka bango bato ya Senko bakomi badonner de leçons. Mama soki yo ozokokanisa ke Senko azali mpona bolamu ya peuple non azali mpe mpona bentere na bango na ntango wana oyo Monsengo aza kozwa $300 par jour véhiculé makambo nyonso tu neti mokonzi soki ezalaki mpona intere ya peuple alingaka alobake na kozwa mbongo wana te
Mais ye azwaki avwami lelo c'est quoi ya kopia biso leçon bino bokokanisa ke senko aza wana mpona peuple non yo monaki te ke ekomaki ngonga moko ke na comité de suivi senko akota soki mingongo etombomaki te mbeleki senko azali kuna na kati mpona nini bango mpe bazoluka intere na bango yo kanisi naloba na nga kaka polele parmi bapolitisien wana eske ndeko mosengo aza te ndeko mosengo azali mutu na parti politique ya kengo wadondo mutu na mutu azokoluka nini kopositionne ndeko na ye na kote ya IDPS bazana pe na mutu kuna nani Mulumba Monseigneur Mulumba ndeko ya Tshisekedi wapi bato oyo bino bozokoloba o bazali au milieu du village rien bazali wana mpona bentere ya bafamille na bango c'est tout bongo oyo matali oyo ye alobi makambo ya mwana nsampo soki mwana nsampo oyo ya Kasai mama oyo nga nazoyebisa yo bo ngai mpe nalandaki baimage wana nalekisi pese bangonga ebele nakolanda yango minutieusement mama nga natuna yo basi oyo surtout oyo ya basi oyo ozokoloba yo mama soki babeti yo masasi na nzoto na yo ya mwasi ekopanzana te ya mibale mutu soki babeti ye masasi na même moment motema ya mutu ekangamaka ekataka molimo noki te il faut esala yo nete hémorragie il faut makile ezalaka nete ezosuba te mais est-ce que na mwasi wana yo monaki masuba makile ezokotanga bima nete masuba rien yo koloba beta ye na nzoto babeti soit disant babeti mais eloko moko te soki otali bien na video wana okomona kamwa baimpact ndeti baza kopeta yo on dirait que na ezalaki baminduki oyo ya babi ozomona baimpact ezobeta kote ya liputa na mwasi oyo ya liboso bongo oyo ya mibale oyo ya mwasi oyo azalaki mpe mutakala est-ce que yo mama ngai na blokaki video wana mpe na tandi yango bien mama wana liputa ezalaki ya kogumba bagumbi liputa esali neti ndenge bamama balobaka zigida nini na ye wana ya pembe ezalaki nini ezalaki bapasolaki yango kopasola mpo bulumbu ya mwasi emona mpe makila oyo mutu awuti kokufa eske makila ekangama ekoma mwindu ekoagule na minute wana video wana ezali combien de minutes
mwasi soki azoki ye kutu aza kopema azokofongola monoko motema ozomona ndenge azopema mpe tolo na ye ezokobouge moto azoka tout autour makila ezala te kaka makila kaka na elamba kaka elamba yango mpe bagumbi yango te ekomi ke nzoto ya mwasi emonana makila pembeni eza te moto abomoi yo soko ozoki makila esalaka nini neti babalo wana ezalaka epanzaka okomona epanzi ba 20 il faut makila esuba ya kosuba il faut baluka bakanga yo meme garo mpo makila etika kobima wana biloko wana niki to eza base na montage kende babi ngana nasengi na yo kende tala malamu video wana mutu akopema mutu akufi nanu te motema eza kobeta azoki pota ya monene makile esopanaka te même na mabele bongo oyo ya mobali oyo babetaka munduki na mutu twati ezaka babeti munduki na mutu yo babeta yo masasi na mutu etikala toujours ndenge ezali yo komi na mutu ya blende oyo ndenge nini oyo ya M23 lelo baza kobeta bango masasi na mutu kasi mutu ezotikala kaka poso ya pamba et en plus de ça mobali yango soki otali malamu na video lelo babetaki babiloko na bango ya babilu wana epanzani paf loboko ya gauche etombamaki te na niveau ya tolo makila oyo ezalaki na tolo na ye yo monaki lidusu avant kutu babeta ye elamba ezalaki propre elamba ezalaki soki botie tembe na oyebisa zumela tiango po bomona yango elamba ezalaki propre yo mutu babomi loboko ezala elongwana te emata te na tolo parce que babili wana oyo babili wana esalaka pasi même bango moko balataka boyo basalaka baentraînement wana balataka bacombinaison spéciale mpo nango mais ye na basi oyo na basi babetaki bango te parce que so babetaki bango olingaki omona mwasi atelemi mbango akini oyo eswaka me na mwasi baza kobeta pembeni me na mobali babetaki na mutu abouge loboko etombami te na niveau ya tolo apres ezongi lisusu parce que mutu akufaka loboko ebujaka otika buzoba wana bolingi kaka kobebisa lukumbu ya mboka na bino moko on a intérêt nini lelo soki par exemple ke mboka ngo epanzani okokende wapi bokotikala kaka wana poto ba FRDC bino bozokoloba ti bavideo mosusu oyo balakisi bino moko kaka na niveau ya bacombattant bo banani bafanatique bato wana bavideo eza soki misato soki mine oyo baza kopapa
ba FRDC ba mususu wana policier bakati ye kingo presque bapeti mbeli na kingo bana na soda akufi mwana muke ya neva akamati soki mbeli soki nini ake atubi ye na bino wa bozo ko présenter bozo lobake bazo koboma bato me mwana wana muke minere mwana muke bozo kolakisa ye ndenge koboma mutu oyebi te ke eza mpe crime contre l'humanité bino moko awa na bavideo bozo kolakisa bozo kosenga oyo alingi kopia mbongo mpona bamwana nsambu topesa bino adrese ya moto oyo azokosokipe logistique na bango kuna toza na besoin ya bambongo bino moko bozo kolakisa bino bozo kotinda bana na liwa bokolakisa bana koboma bato mokolo mosusu bana wana bakokoma nini au fur et à mesure bakoli na violence wana ekobalukela bino kaka na bino moko na bandako mwana okoma très violent même mama na mama mosusu abomi ye papa Roger na zongiselo maloba. Merci papa Roger. Merci, monsieur Denis Kakoka, bandeko babolingo, minute na biso ekomi bongo na suka. Nazali lisusu kosenga bolimbisi na auditeur po nazali komona bamakomi na bino ndenge bozali kotuna pona monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, bino moko boyebi ba appareil tosalelaka ezalaka na bakaprice na yango pe nayebi ete mbala ya nsima ntango tokoyamba ye tokoluka tosala tu akoka kokutana lisusu na bamakambo oyo akutani na yango lelo te nde bolimbisi ya mingi nayebi ete oyo euti kolobama awa nayebi ke bandeko balobi pe bamakambo moko ya malamu malgré bozalaki kozela monsieur Pierre Maziza po ya kodevelope ide na ye na banzi ete mbala ya nsima nde tokokoka koluka ye po ete aya kobakisa makanisi na ye na oyo akokaki kobakisa mokolo mwa lelo. Bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokopesa merci na monsieur Pierre Maziza oyo azalaki pe na biso elongo pe merci na monsieur Denis Kakoka, merci na mama na biso mama porte-parole Longeni basosila pe merci na bino moko bandeko oyo bozalaki na biso na kati na boîte oyo bolandi biso ebandeli pe na suka pe tolobi bandeko babolingo bozalaka kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Radio Zoumel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi botuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe.
Bangi tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyo Nokosha President Bolise tuzola sananga beto na beto mozaiko yoyo luzolo yoyo Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Allez, touchons ça et ça. Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Fulumuna Ibwe Bunali Tamba Aliansi mokongwa koba Jean-René Kolo Mamalandu Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Aliansi mokongwa koba Papitolas André les Sapoutiers, Adas, Guy Mabita, Alain Djaba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bango Bigoko, Ko, Sami Sasse Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane bayaya tuzolane bayaya tuzolane aye Soba de Soba, Soutiat, tuzolane bayaya tuzolane bayaya tuzolane aye Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osanga Hubert Betamona, Kati Betamona Bimba
biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.